Donc il paraîtrait balobi que nani azozonga mouvement. Nani yango nani? Biso to yaka maman faut beta. Chiquito. Oh te. Ça le kota? Te ça le kota. Et j'ai fait la promesse de t'écouter sans jamais douter de toi. Love ne bandeli ezalaka na moi douceur. Kasi nanzele kotaka mindondo. Alors comment faire pour me tenir? Tout ce que tu promets, oh, l'amour t'a porté. Nayoka ki pyromane mais ndenge ozolobaka bagolo na bagolas bazo consommer ngo tomona vraiment pyromane eza na moto tiens te eloko ezaka na moto te bayoka yango te soki bazoyoka eloko seke eza na moto un pays t'a porté, mais l'amour vient avec une personne toujours. C'était un peu difficile à comprendre, baby. Ce n'est pas si difficile à comprendre, bébé. Ah, est-ce que t'as capté la nuance dans les mots? On a pas complexé, papa Hervé, akenda na ba rôle de thé, akenda ba rumba trap thé. En tout cas pour na bango pena et sorole les biso bango matoi. Pour batika loba biloba loba. Tomoni Casino de Paris ezaki nini et affecta ki bino ezoki bino ndenge nini message wana parce que boye baye que papa Hervé a okene ko prester na Casino de Paris ebiki robeta ma kaka vraiment beta ma nango kaka donc bato wana o bazo sala ke bandole ezala ngile na mikile nzambe o to sambela za juste a contrecarrer bango toujours a contrer bango la ksa bango ke o bino bo sala za yango ti on ndenge ba finela bino babuta mon message fort pour na ba combattre papa tayo silikaka yambalo eleki liboso zala kyotani satongo tolimbisanga cette fois c'est commis posé mobimba o na kobenga si yombele lisansia défendre ngai pour la saler le côté. Chers internautes, nos abonnés de Rancy News TV. Nicolas non c'est ka nako seka o elu ki na ba problème na vie hein. Bon comprendre que elu ki na ba problème na vie. Merci beaucoup na bato tout balanda biso à travers chaîne na biso Rancy News TV. Eza ya bino bébé magashu mavinga poitrine électrique comme le dit mon papa Denis Lessi, prophète de la nation. Paraba warrior. Ko seka o na bi makambo eza. Na makambo ezali so makambo ezaki te ngana yate ndebo moninga boyena na kanda ko sakana te makambo ezali. Je dirais un grand merci na ba partenaire na nga ya vie ba partenaire na nga ya vie mikolo ba kombo na bino na otanga ngote na okomaka ba partenaire ya vie na ba pale boyebi ke boza ba partenaire ya vie na ba pale boyebi bo solo bien te na osepela te na solo na bino fin du mois yango me na omona bo loba te nga musala ona yaka ngo so bino bozali. Sobino bozate na oyate. Un grand merci na batone so basoutenir nga, un grand merci na boss na nga, un grand merci na la patrona, un grand merci na équipe technique mobimba ya Rancy News TV, un grand merci na famille na nga mobimba famille mavinga de loin au bozali. En tout cas merci pour na soutien na bino na ba prière na maramuto bo soutenir nga vraiment un grand merci. Je suis fier ko zala moi na bino. Na senga na cameraman na nga so na même moral na ye. Na nga mo te na plateau. Na bino leo makambo eza. Bomonde na kangelo ngina o sekate po makambo ezali. So makambo ezate biso to yakati na plateau nanga leo na ozala nga moko te na ozala na invité spécial nanga o aza artiste musicien ya Papa Hervé o aza Ferregola taka papa zala ka moko na musique congolaise hein cameraman nanga so tozano même moral hein ingénieur Mira ingénieur c'est là mon cœur so to même moral fongolela nga etando fongolela nga etando bato mona ekoteli ya artiste na biso Énergie Gola que je salue babilo to bande émission na moto boni papa kitoko quand nous sommes na makamde sali do lenge mingi olobezati mingi olobezati nga mo déjà na mona bino mo bomona Énergie Gola yepe na en forme boni basango ya pyromane ouais pyromane pena ba consommer ngo ba golona ba goloas na monde mobimba ba consommer ngo pena kitoko makasi habité yo soko yoka ki ngote na yoka ki pyromane mais ndenge ozoloba ke ba golona ba goloas bazo consommer ngo to mona vraiment pyromane eza na moto tiens te eloko ezaka na moto te bayoka ngote soki bazoyoka eloko seke eza na moto parce que jamais na nzembo wana sepela na ngote mais na l'équipe na yoki yango mais nga yoka ka parti mo est-ce que t'as capté oh la nuance talemo ba place ko to clés ali ba place clés ali ma place clé ça d'être partir pour na yoka ka mingi partir si tu veux te débarrasser de si tu veux te débarrasser de tous mes complexes t'auras qu'il ces choses à faire accepte-moi comme je suis
avec puissance qui te plaît à moi. Il n'y aura rien de médical jusqu'à tout ce que tu passeras de moi. Et je fais la promesse de t'écouter sans jamais douter de toi. Love ne bandeli ezalaka na moi douceur. Kasi nanzele kotaka mindondo. Alors comment faire pour me tenir? Tout ce que tu promets, oh, l'amour t'a porté. C'est qu'aucune personne ne peut t'apporter, mais l'amour vient avec une personne toujours. C'était un peu difficile à comprendre, baby, 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 baby. Ce n'est pas si difficile à comprendre, baby. Ah, est-ce que t'as capté la nuance dans les mots? Est-ce que t'as compris le message? Est-ce que je vois? Oh, est-ce que t'as capté la nuance dans les mots? L'amour est comme un féminin. Toi t'es comme un hiroman. L'amour est comme un féminin. Toi t'es, mais c'est hiroman. Ce côté bomanga yango. L'amour est un médicament, yeah. C'est toi que je vois quand je vais à l'hosto. Tes parents sont des vitamines, tu me fais des bombes. C'est là, faire danser. Tu me donnes envie de t'apprécier. Quand tu parles à l'oreille, j'ai envie de te dégueulasser. Avec les jeunes, j'ai pris mal à la tête. Quand tu décides de me caresser, partout sur le corps, j'ai la chair des poules. Mais je reste cool, je reste cool. En tout cas, bravo vraiment Énergie Gola. Énergie Gola, vous savez que vous pouvez posa ya koyoka vraiment pyromane, vous savez que yango na ebisaki yo ezelo moko boye. Omoni eloko bien, ezalo nesi. Na dévoiler ezalo nesi o tsolo bagozo ke lamba pondu. Siko pondu wana fo lamba ngo ebike bino botsaka maele wana fona tsa kibi boye fona tsa boye ebima kitoko. De loko o ezala ya bien, il faut ko vanda koyoka yango bien. Ko boye eloko na ndenge ya ba. Mais biso toyoka ka haute tonalité za bien te mais ndengo ke nango. Na senti que ba premier jour de toyoka ki vraiment bien te. Non, ça pe na boye. Eza bilengeza mote. Bon, na biso côté soboma nga wana vraiment pena. L'amour est un médicament, yeah. C'est toi que je vois quand je vais à l'hosto. Tes paroles sont des vitamines. Tu me fais des bombes. Tu es là, c'est là, faire danser. Tu me donnes envie de t'apprécier. Quand tu parles à l'oreille, j'ai envie de te dégueulasser. Avec les jaunes, j'ai plus mal avec les jaunes ici. Yot. Basi tu ya ba pembe do bazaba aigle jaune. Oui bi nzembo yo en tout cas na bana yo kango vraiment bien te opesinga vraiment posa ko landa ngo lisusu. Siko tozo ye ba changement o papa Hervé nga bimi na rumba parce que o eza rumba te. Nga bimi ndeka ke na rumba trap wana. Et apporter ni na kati ya mouvement. Bon apporter ba bon pona ba complexer pona ba complexer ba bandako lobaki papa Hervé akenda na ba hall de thé akenda ba rumba trap thé en tout cas pona bango pena et sokoleli biso bango matoi po batika loba biloba loba so pona biso na palais et matisi le susu niveau ya makambo de côté papa côté papa Hervé azalaki susu matisi susu songe ba royate ba yoka bango te bayoka bango te po banani bakoyoka ba yo baroya te ba yuma ba rappelenga na bosana ba yuma ba vida kala ya bakala na ebisa yo makambo ezaka vraiment Énergie Gola zawana donc bato to bo soutenir nga bo soutenir ye pas aza artiste na biso ya mboka sa fierté ya mboka azaka na groupe papa Hervé donc so bo contacter bo zoyer si Tomoni Casino de Paris ezaki nini et affectaki bino ezwaki bino ndenge nini message wana parce que boye baye que papa Hervé a okene ko prester na Casino de Paris du coup boye malgré ezaki nango penda simba benda mais tozaki na confirmation ka robeta donc wa betite eloko wana si c'est vrai que ça fait mal et l'euro ezaki déjà proclamé déjà raté ça fait mal au cœur mais musique et s'il a raté musique ezaka toujours en cours. Et bandou le pena mikili na yebi ke robeta ma kaka vraiment beta ma nango kaka donc bato wana o bazo sala ke bandou le ezala nili na mikili nzambe o to sambela za juste à contrecarrer bango toujours à contrer bango la ça bango ke o bino bo sala za yango ti parce que moni ba musique to sala o yango muto lesa ba famille yango muto et sala makambo to futa ba palais na oneti ba papa Hervé bazana azape na parent moko asala mamambo belé azana ba benga ngone azana ba responsabilité belé. Siko talanano makambo no bino bosali pona un homme grand monsieur le rôle responsable na foyer na bana mais bino boyeka bo contrecarrer makambo moteke nzambe za contre bino nzambe za contre bino pour tout ça dana Jésus moko le padre ata on est raté mais
chobo morezo ya wana susu ya state susu. Message fort pour na ba combattant pour balanda biso. Message fort pour na ba combattant ndé ba obo ya musique betana na poto. Message est que artiste yo moropé okukuta na pe na occasion na po bino poto mte sala bino tokolo ba vérité po so bo kemi kili mo ba koli mo ba nini sala ka mo bien. So bango ndenge ba finir la bino ba buta. Moi message fort pour na ba combattant. Si message car na opesa na ba combattant na ndenge ya bien na ndenge ya mabete na ndenge ke ya bien ba combattant parmi bango to baza ba congolais o kana roloba ke biso to ba ndeko na bino. Donc ba makambo bozala ngo ya ba tozala bo moko to poto abiso tu bana papa moko to longola ba makambo na tu po soto yeka ke o e roboma mboka. Donc message nanga na opesa ka ke biso na bino to bana mboka moko to longola ba makambo wana et ça la bien biso na bino ça la bien en tout cas vraiment o ngana rolo baka yango wana ke to longola ba makambo wana nyonso na ba mabe biso na bino to zaka bana ya papa moko vraiment message on a yebi ke ko papa vient nga JP les combattants to longola makambo wana to tchana se ba musicien ba na posa ba ya Europe ba beta toujours comment mokie na kata musique na bino na barumba na bino tebi ke papa Hervé na carrière ne ba musique a beta bien est-ce qu'on longolela ba abonné na biso mo eloko mo ya match ma meilleure chemise ouais ba abonné na biso ba ninga musique bomba yango ndenge wana ma meilleure chemise au baby sakana ta rouge à lèvres na yo il y a des ans nandimi danso yo tobinaka na monango obembala moko me battre na yo na bomba intacte si le loup belle inconnue tes yeux doux cheveux longs ton visage est d'enfant et si que la ngai traumatisme na la la kao na butu na la mukaka nango jour après jour baibawa pona bolingo babaluki na kati ya batombo na bango okomo boya ngai ba rêve considérer nga lokola inconnue anzoto ekenda Paul mutu ezozonga te bolukelanga chef jadile teta soki ayeta akokotanga na kampa Paul mutu yebisanga na yeba soki bolingo esili mpona koki te kolinga na makasi moto alingi na ye te Miss Davis komipesa na moto abula inga papata osili kaka yambalo eleki liboso zalaki otanisa ntongo tolimbisanga cette fois c'est komi pose mobimba o nakobenga si esi yombele lisansi ya defendre ngai mpona asali eloko te nga nazakana mpona obeta maboko oyebi kootika ngai mwana papa Hervé cours des grands moïse beta nzete na libanga maebima peplemela ole mutu betanga nzete bilengi susi na mata ekotambangu fise kelele Cécile Bade Zambe abamama bobonelela ngai. En tout cas, ozotika ngaka ozotika ngozo musique musique ne bisio omoni biso na jet set eza pena bilanga loembo parce que tozalaka na moyembi donc biso pa na biso soko boyemba te faut vana na parler nan au travail vraiment et pour pembeni ya cheta soki pena ozana makambo pena ya chantant opusana ozo de plus mais babi on dirait pesa bino ba opportunité pété ba opportunité ndeni ngako na yaka boyete mais na changer na yembi na disque kala mingi te na okoma pena oyo bango basaka na eloko no mo yemba na disque ko sala biso ngati Claude Lukia Bakweno amour no esilisinga mayele nazangi thermomètre kotala température ya balovno papi silai Gaston Mavungu na Lion Blaise Lofolo Fombo Sabati no wembo tsusumedi la kokoriko énergie ayembi na le padre dadi Mavungu vungule Alubo Star Cédric Amede Mackenzie Ochi ya dadangwa bana que je salue de loin ya dadangwa bana ya dadangwa bana yebi de niveau ya bana papa ndokite bo vraiment ya dadangwa bana vous comprenez que Kinshasa makelele ezalaka par-ci par là et mon boss Claude Lukoba Kono vraiment un grand merci na yo na mona ke loko salaki
Vraiment merci. Les boss Claude Lukebakono, sera lobby. Ah, solola, donc papa Moro a la responsabilité partout. Vraiment, bon, tu as besoin de comprendre que c'est vraiment, ils ont une musique, une énergie, pesa, merveille, na ebi que nandako, bat borolé la to cinq fois à la deuxième fois. Donc à course, est-ce que pour Coca-Cola, la biloko course, il y a course. Il y a course bas focal. Ouais. Bas focal, pourquoi pas? Po bat bota biso to ba musicien photo yamba ina lo yembo asi na lo yembo ko zamu sana parce que ça ba te bele na banda ko bayoka biso ka to yembaka mais ba yembaka te to ba yoka énergie yembaki ato mona ki na miso mo ba yembaki c'est que photo luka photo vivra bongo ouais so yo la ki savoir faire no art ba comprendre on c'est ça. Ngomba bilengi ezayo mwana mama vandano na trone nanga ales mbambana no bazolukanga salon franc na London je la yami pour ko permettre bazononga oyangomba ya nini yova to sala baje ya cinéma Claude Onga na Londres le baki Clole Katala Ishiluku Ronalio Bernardo Zita Poetu Telika Nangaite Jo Kolmobutu Didier Chombo So kila zala ki ata courage Belena zoa Claude Onga Ozala wanga wa motema e Presence na yu Ezali na yu ekamuisa ngai Base kaka motote na mokili melele prince ya loba Tala ndenge na koma kolela kache kisola Gile omelonga geito toto lukukila Deje blessé polo Pichu botoko Kilwe mambangala Jésus de Niasse. En tout cas, oui. Salam bangu Claude Onga. Absence le kitro na koya ko bela Motema ezwiba choke. Absence na yo comme Didier Ngando. Motema zama salango comme récipient. Ya fleva ba plaisir pourquoi nga comme rivière ya mawa. Konfoma sola na komi obanga en tout cas ya dadangu abana en tout cas Yannick kanda yetsala etindi chassera bomanzoko akanisaki ya koliango ye moko bato baye likelemba bosalaki futani ongo adrioliaki mukiadi o safungola o efungola kamotema ya nsembe poye yo kama bondeli na Adrien kombo ya jogo nazopona mesana nanga na bashok oya bolingo na yo Adrien bolingo no epana nga ezali gutamai na katikati ya desert zonga noki oya kobondela bolingo na yo Adrien mokiadi motema nanga etelenga ni eponise yo nasengaka na nzambe abombelanga yo ata babandeli mokili ekozala yo libala ya ngana yo ekozala libala ya seko bakombo elandaka wow osango ndeni bilanga loembo donc ezaka ke travail eza non musique travail basaka na ngote ben mavembo ebe makambo ndeto ke dans je te félicite, je te dis que travail waouh c'est en tout cas so na zaina mbongo na ngana pakolo mais je te dis ne bisio des gars otiki ngade ozabo yokatinga morso mostaka la bosani ke na okende sala makusala pa des gars na biste na bige makuseke sala manongo bien en tout cas énergie gola un grand plaisir oyamba yo ezaba liboso oyezanda kuna yo donc na que chaque jour tu vas nous zala na base pour dalaka papa Hervé on est là pour soutenir bagolwana na yebisa bagolwana bozaka focus na musala bien mais toi qui nous na otiko bongo te to sa somi mo ah ouais donc il paraîtrait balobi que nani azozonga mouvement nani ngona biso to yaka mamo fo beta Chiquito oh te Zalukuta ya yaka na concert même ligne na cadre ke autaka na palais azamo na palais aya présence na ye tellement papa Monique était moi na palais bako tsike pe bongote amata pe na podium asale loro ne o azonga orchestre non parce que le lonete salami ki azonga etake ba yaya botikala na mouvement moi ba boko lobani te wana eza suma na biso te eza la siko mamba papa ye moko
Alinga, et bon comprendre que l'énergie ko kamanga pas sogi te. Nous sommes presque à la fin. T'es biso vérité, na biso on est-ce que ça m'a na biso te. Énergie ko la ko ka sogi te nazo kotisa na sogi mazo boya. Bon comprendre que énergie ko la za na garçon mo asaka rien que la musique yé pona yé musique na musique et kaka. Kolo beza mukie mais mingi ndelo yembo. To komi presque à la fin. Mot de la fin na yo na bato tout ba Hollanda on a Ronsignos TV na ba abonné na bino ba Ronsignos TV. Ouais. En tout cas, abonnez-vous massivement à Rossi News TV et au sala bien, au s'abonner pena donc énergie go la koti makambongo. Vraiment. Donc na koti pena makambongo. Koti brutal. Na koti yango. Donc ba s'abonner pena massivement et au sala bien ba golona ba goloise botalara ngo makase ke sala kitoko makase lengi do énergie go la yo. Habité nakene mamona ba mbote to ndemba na mona ba dédicace ke ndemba na moko na ba nini tout na ba numéro ba téléphone. Voilà numéro na ngai eza plus 243 82 29 97 892. Donc plus 243 82 29 97 892. Donc bobenga nga bokomelanga na ndenge ya bien na ndenge ya mabete ba conseil moko ya bien en tout cas ça la bien donc ça la kitoko. Non mona bambote na wana pesa na ya dadangu wa bana na kati ya Paris wana ya dadangu wa bana na moni susu ve na dadi mavungu vungule ya dadi mavungu vungule le boss Claude Lukeba Kweno Sabatino Wembo et si na zui déjà Sabatino Wembo sale kitoko Blaise Lofo Lofombo kitoko ya trop Gelor basket Shango basket Guy basket Diezola na London maître de Babata énergie go la yeyo na moni lisusu président Page Mofeno kwa tsango na Pointe Noire lieutenant Dani Engambe le PDG Gaï Baramoto GDS toujours bana ya Pointe Noire musicien na bino yo bopesa papa RV na obosa na bino te na olinga bino toujours bobenga nga bokomelanga toujours na ba conseil ndenge salara Vicky Vika Victor président Junior Bayano hymne national Emery Chombolo na pesi bino bambote ya trop musicien na bino yeyo buya di Congo loboko mokonzi Al-Qaïda, Nouvelle Alliance Marambotali, Binomoro Boyebi. Mamangana kabimote meleli matona Paolo, Zambia pungue, notisangata na ndoto, tango mosusu, nganela linga kamabe, modelo komo salangai, lokolo kanangai kala, Paolo de Souza, nasenga kinga bolingo na pesa kie, tango kozongisa moteme komi ba problème na sokota waliwa maito ya moto te liwa manoki to ya melito ya masasi te moto bominga ese Paolo na linga ke mingi Blandine ya de Souza seki sangata ya samla sokyopi melingai mosunilie sangata mokuwa Paolo de Souza Paolo de Souza ya Blandi eba mule ya pe malanga yo mesire na sangi yo Paolo mabakwa mesana kosimba na boloko ya mokili nzoto nde beta makafibo kasi na boloko bomengo moteme de ce problème ngala lele ngala botama boloko fana ya biesa dese kasi obosili wana nga mo bebe tango kokufa mokola liwana nga nzamba tsana mokili esilite seki sangata ya sambla sokyopi melingai mosunile sangata mokuwa maele gola na ngai mosunile sangata mokuwa mama munwe maele gola énergie gola maele gola bino tout plaisir baboni ya Ronsignos TV boyoki ye moko babi musicien bayebaka ye na loyembo comédien bayebaka ye na kosekisa c'est ça journaliste pe bayebaka ye na maloba c'est ça et veut dire que on de boulot na biso eden mavembo les positivistes ba les bien pe bayebaka bango ndetio po ni bongo ba pede pe bayebaka bango na ba pede ndetio na mono tangela ngo ozala mo ba te ngai fasik te na kopa ben mavembo nga mingi coaching kaka na maloba na famille na kolinga boulot webi ke mosala tout soko lingiango osanga coaching na yo na ba na so na so ba coaching na so ba coaching ya ba ben na so ba coaching ya ba vena nga Jérémy Oka na so ba Nasi Basele
nga magasho bwaki nga teka énergie tokangana aigle jaune yo aigle jaune moi c'est pembe babi magasho aigle jaune place nyonso naoleka bapesa komo nazaki pas denile sabio poitrine électrique na ye koto pas énergie gola Diana za mabe alors on maman nzamba on ba poitrine électrique aza mystique les vieux en tout cas bon comprendre que vraiment énergie gola un grand plaisir pour na koyamba on a renseigné Stevie to ebike de les jours asukate ya dadango bana musalo tinda inga na sala yango yo na sala ngoka ndengo lingaka Claude Lukobakono je te salue notre boss Yannick Mbumba na kati ya Parigo bambote na ngani ngamingi ba dédicace te po bosokola ate Nico Pengo bye bye on se retrouve à la prochaine fois ba français na pe raté na zona banzala na ngai